Hello, 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 la famille ya Mimi Selunga na pesi bino bambote, 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 nzamba lola zala na bino, nzamba lola bate la bino, kaka nenga bate la kabino bandeko nanga na sepelaka mingi ta na yaka liboso na bino to solola. Babi mokilo soko sololi te na bango chaque fois bako solola yo po ba solola yo te bandeko photo solola wana voma bomoni ndeko na bino Mimi Selunga lelo dimanche toti kosambela nzamba lola za malamu makasi yango na pesi nzambe nanga merci bandeko to pesaka nzamba lola wana merci tango toyaka na bemission eloko liboso pesa nzambe merci po soki nzambe te okotelema liboso ya bato te okozwa kamera na yo to kozwa telefone na yo to se filme oya liboso vraiment ya baninga mpona kopanza mwa sango oza nango soki tozozwa makasi wana eza mpona ye moko ye mei tata nzambe azopesa biso grâce wana papa merci mingi po oyo balalaki balamuki te nga Mimi Selunga naleki nanga bango niloko te yango napesi nzambe nanga merci bandeko bozala branché bozala wana bosimba ba telefone bobanda kosabone na chaîne ya mwana bato ya nzambe Mimi Selunga bosabone bokomante bolaikaka video nzamba lola kopambola bino kaka ndenge nayebisaka bino mabiloko nyonso ekotikala nasi biloko nyonso ekotikala yo olingi kotia mosapi te na chaîne ya Mimi Selunga mwana bato ya nzambe okotika yango olingi kosabone te okotika yango okamwaka lobo olali olamuki te ndeko sabone na yo nyonso ekotikala batei biso lelo na eglize ya liboso toyeba komilengela tolengela baame na biso mpo nyonso ekotikala bana bakotikala mapango bavoiture mituka tout ekotikala donc oyo ekoleka te eza kaka liloba na nzambe nde ekotikala seko na seko bandeko nanga nasepela mingi ntango nayaka liboso na bino vraimen tosolola mpo mokili tozomona makambo eza ebele mokili tozomona makambo barealité baverité oyo tozomona na mokili oyo bandeko nanga vraiment soki tosololi te ekozala pasi surtout na bana na biso oyo bazokola lelo jeunesse na biso ya lelo ezopesa pasi makasi bandeko ezopesa pasi foto solola lelo na memeli bino sujet bandeko na ngai yeba nani yo kolinga yeba nani yo okosala relation na ye bandeko meme otuli meme oza na problème meme kutu bazolingo te ezala mwasi ezala mobali meme oti kodivorce zala kimia bondela nzambe alakisa yo mobali nini umwasi nini yo koki kolingana na ye bandeko mokili makambo meke mokili makambo eza ebele bandeko soki nzambe te soki tokosenga loboko na nzambe te esunga biso bandeko soki tokobondela nzambe te na solo tokomona makambo ebele tokozwa baproblème ebele na vie oyo kanaki te me lokola nzambe alobi bible elobi bobondela boluka ngai oyo akoluka nga na komimonisa obeti porte ya kofongola oluki ye ya okomona ye foto luka nzambe avant yo ke koluka libala luka nzambe avant oluka mobali luka nzambe bandeko mokili makambo nazobetela bino lisolo moko esalami na mboka ya Angola bandeko na nga esalami na mboka na biso Angola papa moko akufa kala donc mama moko aboti na mobali oyo esi akufa bandeko eza pasi na kotiela bino ba audio comme ça boyoka bino moko ndenge noko na biso azoloba pona makambo oyo etali ya azalaki wana akutamaki na esika wana oyo evenema wana elekaki bandeko epesi pasi mama ndeko na biso mwasi aboti na mobali esi akufa kala akende koluka bandeko na ye boye balobi moto oyo azalaka lisusu te epesi pasi pe mawa bandeko oyo eza video tomeka nano koyoka yango tomeka koyoka donc mokili makambo bato bango mokili eza na makambo toyoka noko azoloba atindelaki ondeko na biso ke sensible
biso pe tolobela kaka donc biso pe tozwi tolobela po on ne sait jamais. Oyo eza image tozela wana eza image tozela tota audio video natindi yango vraiment mpona mama na biso Nido mpo monaka eza barealité ezoleka na mboka oyo tozali. Ndeko mwasi alingalaki na ndeko mobali ya partir ya réseaux sociaux na Facebook. Bapesanaki rendez-vous abaki na ye avandaka na Namibe eza province ya Angola. Bapesanaki rendez-vous, ndeko mobali aprometaki ndeko mwasi ke soki oya wana kologe yo na ndako moko ya bien, ozala kitoko, ozala l'aise, yo moko akomona yaka vraiment. Donc eza masolo mibale oyo eza tolanda bien bon tokotika na province ya Namibe. Baye pe bazwi pe ndeko mwasi bamemi ye pe ndeko mwasi aye ko se retrouver na tongo nango lagoni na kati ya cimetière. Oyo eza mosusu po masolo eza mibale na obeta mais ekokani kaka ya ndeko mobali ya Facebook bameki vraiment kolokalize yango rien azalaki mpenza moto akufa po service na biso ya sécurité ya awa ya sika eza makasi ya service ya enseignement na biso vraiment awa toke travailla makasi très makasi balandelaki yango vraiment na ndenge ya mokie te balandeli mais rien donc compte wana baretrouve yango te donc moto mpenza akufa ezalaki esprit ndeko na biso mwasi deja baviole ye na kati ya bakuti na kati ya tombo. Donc azalaki kutu na chance akufaki te mais bazwi ya lagoni babimisi ye wana pe omoni interview ye moko alobi wana. Donc malgré tout porte oyebi te mais soki olandi vidéo malamu quand même ata na bamo okocomprendre oyo bazoexplike wana na kati. Donc eza baréalité ezosalama abimi na ebembe asi retrouve na kati ya cimetière mais toyebi te na nsima nango nini oyo baseme na nzoto na ye mpasi kaka yango wana. Oui c'est vrai baviole yo, c'est vrai obimi vivant mais semence nini batiki na kati ya nzoto na yo aza mwana mokie. Zaki pasi ya mokili yango tozomona yango tozodénonce babiloko tozalaka mayele po à chaque fois ntango totinda babiloko bato bamona yango neti maseki moto mosusu azomona yango kaka neti baje mais eza baréalité yango nasala effort ya kolokalize video oyo mpona tindelo mama na biso Nido nde tosololi mpo monaka eza baréalité ezosalama. soki olandi yango quand même ocomprendre oyo bazoloba mwa moke ocomprendre eza vraiment réalité esalami. Nakoki kopartage mwa mokie expérience oyo nakoki kopartage mwa mokie mwa témoignage ya vie na nga moko. Fi oyo province oyo azali na province oyo nga nayaki eza pembeni. Lubangu na Namibi eza pembeni. Namibi azali pays mosusu mais Namibe place tozela bandeko bo tokokontinue yango. Oui wana tozobandela yango toyoka susu nanu oyo ya lisolo vraiment oyo na bandelaki ya mwasi oyo abotaki na mobali mwasi abotaki na mobali wana kufa bongo nde tokoya susu na lisolo ya noko na biso tosimba na bokebe esika oyo nasukeli ke noko palinga pesa mwa témoignage na ye na mboka ya Lubango afandaki. Papa oyo bozomona ye wana na bana mwasi alakisi bapreuve bafoto yango wana papa na bana na ye kasi papa aza deja kufa kala mais avivaka bapreuve yango wana bafoto bomoni papa na bana eza maseki te. Nasali na effort nalandeli dossier nazwi bafoto nakangi bafoto mpe nasala tuna komisa message mpo ntango tozomema makambo boye fo bapreuve ezalaka yango wana papa na bana mais papa ada bakunda ye kala famille kunda ye kala mais nzoka papa kenda kuna azovivre na bana na ye pa boti bana mpe baye tomoni
mozo linga moto bozo linga na moto bandeko na nga to sala keba lingo eba nanu famille ya moto oyo zo linga salaka makasa ko eba famille kala route ba téléphone ezalaka te mais lelo ba téléphone ba android esunga biso okobetaka kombo ndeko na ope boebimi na Facebook ba photo ebimi oyo bengaka ndeko na WhatsApp atindelo pe ba photo tout ça l'effort tango bandi relation na moto yeba famille na ye po ezala bien kokendaka lola niamate kokendaka lola mopepete na bolingo lingaka po yeba famille oyo koti comportement ya moto oyo zolinga eza très important nyonso yango wana bapreuve papa azali kovivre mais azalaka na ye deja bakunda ye ozomona biso na Congo toza na chance parce que liloba nzambe ekota makasi ya force ya diable pe ezala susu vraiment na efete mais kasi bango awa vraiment bonzambe eza mokie makasi ya omoni mpe diable aopera makasi awa papa wana ndo lobi te na baprovince asokoki omona mpena ke non diable aza koopere makasi mais grâce kutu nde ya bandeko na biso bakongolais nde bakotisa mambo baeglise awa yango omoni ke awa mpe bandeko na biso bakoma mpe koprie grâce ya bandeko na biso bakongolais bakotisa baeglise oui bandeko na ngai nakanisa toyoki biso nyonso toyoki mwa mokie ndenge papa na biso alobi tokoya toza na masolo mibale masolo yango eza kaka ndenge moko ya koyeba nani yo kolinga ya koteya bana na biso surtout bana na biso nini génération ya lelo bandeko na nga meme ka bana na biso te biso ka ba mama eza na mama moko bo azotala nga na mama oyo aza divorcé eza na mama moko azotanga na mama oyo kaka konteni ya ba problème oyo tozi na mokili oyo oya obali te oboti nanu te omoni ke ozokoma na suka olobi ke ngai lokwa nazokoma na suka nakende kaka nazwa kaka nyonso oyo nga na kozwa po nde naza boye nalembi na nga nalembi kofinga nalembi bato bazotiola nga mingi bato bakomi soko obimi kaka boye batongi yo obimi kaka boye koloba na okotia omunoko boye tala ye kuta balaka te abotaka te mokolo bandeko na nga yeba moto apesaka libala eza nzambe moto apesaka bana eza nzambe moto apesaka nyonso eza nzambe soki ozokende koluka kaka mobali mpo na nini ke o bato bakoma kofinga nga bato bakoma kotonga nga bandeko tozomona makambo oyo ebele tozomona makambo oyo ebele bandeko eza ba témoignage moko vrai eza makambo ezosalema lelo bato bakomi kolingana ba Facebook bandeko na nga vraiment na bande kondima ngo teke bato balingana na Facebook nazali kotuna mobile na nga me bato balingana na Facebook ndenge nini bato balingana na Facebook nao ndene banana no ndene nini mobile na nga bi oui balingana na Facebook bato balingana ka vraiment na Facebook nande to koma ko ka ba témoignage biso to lingana bato balinga nga oyaka moto nga to lingana mobile na nga na Facebook nga to lingana surtout mindele kuteza makamna bango déjà depuis kala basala na bango po bango bazwaka pe ba relation pe serré pe na te azwi kaka po bayeba na bango ka nzoto ta musu pe pa esi misusu esimba pe bafanda misusu pe me makambo ekititi na biso bayindo ekiti pa na biso bandeko biso tozoyeba ba série na biso tozokola mobali fa alingo pe na misusu petite hôtel na sima boye so epo lingi no to tie fier na yo nani na ngate tamso za na moto na yo akazela te mama mama mwasi kitoko mena tuna batonto wana bakenda wapi batu wana surtout na poto awa na ebite soki kutufeza bazala te ke mutu pe sepe babanga kake soki na lingi we tamso mwasi ata libala okefundanga na ebite menyo sezaka lisolo soki aza mwasi libala otiki batu wana bakenda wapi ezaki penake na kalo zotambola boye eza pona nga te nga mami miselunga na bala na nga naza nga femme mariée nazoloba nde kaka pona même ba jeune fille na biso lelo mona mwasi kitoko azotula omona mwasi kitoko azokene kolinga mibali na Facebook awa na poto awa même na bafrike komi ebele bandeko ebandelaka awa après kiti kuna système android oyo eye kobebisa makambo eye kotelemisa milimo ebele bandeko na nga
okomona mwasi boye akenda na Facebook banda tongo tipoko banda bandi kofuye ozokanisa soka azosala nini me nzoka azosola na bato moko bekoni akoza na mibali mibale misato na Facebook. Ndeko oyo linga mibali na Facebook, ndeko olinga basi na Facebook. Bandeko bino bomona nde biso ba otolobela makama nzambe to aka koteyaka toza bazoba to aka bango bayebi eloko te bakende kona bango basantu. Bandeko mo santu azate me tozoza ba exemple makambo tozomona na mokili oyo tozomona ba problème ebele bato bakomoza ba problème milimo. Muto oyo ozokende kolinga na Facebook oyebi te bandeko. Muto oyo ke kolinga ka même batonto wana tozobake banda kolinga biso boye. Eza très important. Tonto moko soka abimeli yo oyeba epai nini autaka, epai nini afandaka, abimelaka wapi, aza nani, famille na ye nani. Ozala pe na bakamarade oyo bayebi ye penake non wana penza ya biso. Lelo bato balingi su koyeba eloko wana te. Bato balingika bazaka bango mibale. Bato balingika ka tolinganaki na biso na ndenge na biso. Bandeko kolingana na ndenge na bino eza mabe te. Po bato ebele lelo bakoma na olingana na nzela motu te. Po lobe koma bantu bapesa nga libala. Eza bongo te bandeko na nga. Eza bongo te. Nga na obetela bino lisolo na nga ya mokie. Nga poto lingana na mobile na nga. Mobile na nga fanda na poto. Abanda ko fanda poto depuis kala. Nga na fanda na nga na Afrique bandeko. Mobile na nga akekunda mama na bango, mama ni akufaki. Po foto beta maso na biso moko pona ko edifier pe baninga. Mobile na nga ke Afrique ake kokunda mama na ye. Ngai nazalaki camarade ya nièce ya mobile na ngai. Tolandi bango ne bembe ya mama na bango. Tolandi bango ne bembe neti ya koko na bango ya koko camarade na nga kufaki. Tolandi bango tina grand sœur na nga. Tanto ke kuna ya balobi bandeko na nga. Esika nyonso libala ekoyela yo. Meme soki wapi libala ekoyela yo. Yo soko ebi ozosambela nzamba solo tika kaka nyonso na maboko ya nzambe. Nga na ke na nga ebembe na yebi na ke ebembe na landi na nga bandeko na nga na landi ba sœur na nga na landi ba camarade na nga tozali na bango lopango moko pa grand sœur na nga epa grand sœur na nga zo futela akekutana na bango nga pe kokende nde na kenda kuna tokutani tosali famille tokomi pe kosolola nde ezala kaka. Kokoma wana nde tokomaki wana ebembe kundami nango eleki nde ekomaka ntango bato bafandi banini camarade na ngai kopresente ngai apresente mobile na apresente ngai epa noko na bango ke noko tala oyo camarade na ngai komene mimi bwe na bwe noko pe lokwa ebeka za mwasi te asepelaki na ngai tanga sepeli na ngai to makambo esili nango pe tozongi bandako banini bandeko na ngai. Après ye moko aye koluka nga aye koyebisa kamai na nga luka ngai aza na posa na nga sananga na nde tokendaki. Ozomona ke ezalaki relation moko ebandaki esika ya bato oyo deja toyebanaki na bango. Soki noko azalaki ndoke bangeba memba oloba te mais omona ke ta mususu confiance eza te kwa. Ke baso toyebi na biso te me wana bango mo pe bapesi nga ba courage te noko na biso aza boye aza pena kimi aza bien boye na boye mimi o regrette te na ndenge pe na sengaki pa nzambe na nga meme na ki jeunesse na ngai bandeko na isaki nzambe ate loko moko pona monaki deja ona monaki deja esepelisaki nga te na jeunesse na nga na monaki ke nga bite tout oyo fona yebisa nzamba ta liloba moko. Nazongaki na ndako na yebisaki ndeko papa. Pesanga temps na opeso réponse. Nazongi na ndako na beteli ya nanga lisolo ya nanga leki nango moni ndene. Nga bia leki nanga kobuka na te. Nga bina osambela. Na ebake na sambela nanga utata 10 minutes te. Ata 5 minutes ekokate na prière wana bandeko. Mais tel mezaki prière a 4. Tel mezaki prière moko oyo ke nzamba exaucaka prière te ezala soki 1 heure du temps 2 heures bando bandi kosambela okomi na koloba balangi so ozo balangi ya solo te nzamba ko exaucer prière na yo te nga na yebake na prière na nka faza ta ma ba 2 minutes 3 minutes na bi nzambe
nazotika mwa mobali na maboko no soki aza vraiment numéro sapato na nga tikete motema na ngai esepela kokekutana na ye me soki aza yanga te pesa nga pena molimo moko ya kanda so ekutana mwende na sepela na nga na ye te nayebisa nzambe kaka makambo mibale misato bandeko motema na ngai komopela nakeka nakutana na ye nakutana na ye eza deja sini oyo nzambe alakisaki nga mpo nga moko nasengaki yango nayebisaki nzambe soki aza yanga alakisa nga sini naza pena motema na ngai tuta pena naketokutana napesa wi me soki aza yanga te nazwa degu moko nasepela na nga te kutu elongi nepesa nga kanda nesalelaki yango bandeko nalali nalamuki nzambe do motema ekomika shoshoshosho nakongi kutu kobanga nga bi omona kaka alingene mwasi mosusu mpo bande mpe koyele mpe basi mpe misusu bandeko na bango bayeba ekende kolomisa oti poto babande koyele bapapa ebele baoya ya bakartier bazoya mpe na bana na bango mabala ekoma pasi mabala ekoma pasi wana kutu ezalaki 17 ans passé bongo lelo 17 ans passé deja ezalaki deya pasi bo lelo oyo bandeko tosala bongo nake mpe tokutani na bi mpe te nasepeli wi boye na boye na ndenge toevolue toza ti lelo ezaki nasosiaki nzambe na nga na kati ya relation omoni ntango tosala bagene ti ozosala no je ezaka je te ezaka pena kozosambela mpenza ezaka je te yo komona nka boye me ntango tie nzambe moto liboso na likambo na yo nzambe akotaka yango nzambe akotaka yango bandeko komona pena nzambe akoti likambo na yo nzambe pena mpo oasosiaki ye okendaki na bavertige teke mbango bandeko fo toyeba koasosie nzambe na barelation bana na biso baleki na biso baokola boasosie nzambe na nyonso na baklasi partout na eloko nyonso yebisa nzambe likambo yebisa nzambe liloba moko tala bato ndenge bakomi kokutana na bamabaku mabe tala bato ndenge bakomi kokutana na bamibali bakufa basi bakufa eza ba histoire moko eza vrai mosusu okutana na moto akufa te ndeko na nga okutana mpe na moto abomoy nga nayebi basere ebele bami mosusu bandeko na ngai opekisi ndeko na Facebook keba ndeko apesi confiance makasi na mobali lelo mabala ane panzana lelo kifiançailles ekufa me oza deya moto moko ozalaki no fiancé te baye kopeselo mokanda pa moto moko boye okutu oye kobakisa no kaka don eloko moko na nini na yo na CV na yo moto moko boye kobakisa na CV na yo kutu oyo okanaki to kontaki te don okomi kutu koregrete lelo bato ebele lelo bao regrete mpo na nini etindaki ngai nalinga mwa mobali nini etindaki nga mibali ya Facebook na bana poto lelo bakoma omona azokelinga mwana otanga classe mwana omone mwana mayele mazokende kofuye mibali na Facebook mibali yango pe wapi na baafrike eza kaka kindoki te bandeko mbala mosusu yo mwana jeune fille okoya bava nazwa ba audio oyo nazali deya na sujet na nga na thème na nga deja ya kosolola selon kaka bana na biso ba jeune fille ba mama oya poto awa basi ebele tozomona alinga mobali nzoka mobali wana aza nelele aza soki pede aza ne muta banzela mibale yoke kolinga mobali ekomi kopi ya bato ebele bandeko fo kokeba bamama poto fo kokeba fo kokeba surtout basi oyo balingi bamibali oyo mbebo rose kala tobanda komona bato bambebo rose eza kaka bato bafanda na baerope omona boye malili so epesaka malili yango ekomisa bo bambebo rose toyebaka te misusu omona bana bato ya mbongo bango nde bazali bambebo rose wana obe bameti me lelo omona tonto mowe mbebo rose aza nekutata na eloko te famine ya nzala me akangiseli oyo bafoto mpo lelo bato bakoma batraitement ekoma nga mpe lelo se na mbebo na nga elonga mwa noir ekoma rose ekokoma nga mo se nalingi
ba traitement ezali batebele kaka asombi produit moboye azotelisa mbebo yo parce que bangwana nde ba mama poto balingi bangwana ba jeune fille poto balingi soka moni kaka oyo Afrique kuna bazwa kolinga mibali ya poto na ba Facebook mibali Afrique bazolinga basa poto na ba Facebook soka moni ka mwasi moka atela oyebe tadami na etendeko lokoso oyo ekobomisisa bato ebele bakomi kosango na ndenge ya lokoso alinga kaka po banda kopesa mwa mbongo mutu oyo aopeselo mbongo mutu oyo azotindelo bambongo bacode ndeko nanga olielelele bambongo na elobi soka sengi yo molimo na yo okoka koboya oboya te en plus asosiaki pe na nzambe te bandeko eza ba histoire vrai bato ebele se bamoni makambo na ba réseaux sociaux olinga mobali olobi ke lelo pe mabali ekoma nango ka évolue lelo mokili ekomi de évolue lelo eza nango kake olinga na mobali na yo après ka libala nde bonde bato baya okutana bandeko na libala kaka yo okutanisi famille mutu ta mosusu akufa kala tozomona bamisusu aka atikali na zemi ya moto akufa ake koluka mobali boye bima na mobali akende boye ake koluka boye mobali oyo azaka te mobali akufa ndeti ya mwama oyo ake boye ake na famille ya mobali bazolakise mobali baolakise bafoto ya papa wana na bana ne ya kala bafoto ya kala papa sa akufa kala me ya boti na ye bana misato bandeko tokolobela likambo ndenge nini tokolobela likambo oyo ndenge nini bandeko nanga tokolobela likambo ndenge nini tolobaka eza lokuta tolobaka likambo eza lokuta oyo bato batémoigner bato batondi bana bazangi na esika kutu bana bazangi na esika bakende po famille mobali babona bango babi moto na biso sa kufa kala siko bana oyo siko mama oyo ndenge eza boye pe alinga sundola ne bana ngo po akomi kobanga mobali akufa kala nga na boti ne bana eske bano ba demo obe baza bata solo tozomona esika ignorance ezomema bato pressé na kozanga koyeba bandeko bato ebele tokoloba kozanga koyeba menga na yebe eza na bato ebele opekisi ye penze eloko wana me ye azomona ndeti oza contre ye ndeti oza jaloux na ye yalingi mobali na Facebook yo oza kotelemele mpo na nini omona otiki me bato wana bakutani na baproblème bandeko mobali mosusu ozomona mosika boye as fashion mobali kitoko nazwi yanga mobali boye na boye mobali akoma na Afrique boye bokutani okomona mobali lokola liboma mobali aza afandaka te mobali aza soki ndenge nini yo so opesi motema so opesi nzoto opesi bolingo opesi nyonso pe bandeko nga na te ya ndeko moko ya mwasi nayebisa ndeko na nga omoni mobali olingi lelo na réseaux sociaux oui azokende Afrique ndeko avokutana mobali ana bosala examen ya sida awa na poto sida ezali maladi oyo eza makasi omona mutu ko aliaka ne bien omoni na Afrique bamaladi ebetaka bato makasi mpo nini condition eza malamu te mutu azomela bakisi omona azolia malamu te bakisi wana ekibebisa na kati epolisi na kati etoboli na kati bapolmon apres mutu asani akufi me soki mutu azolia ne bien bakisi ya basida wana bakisi ya bamaladi wana esengaka mutu alia kitoko balégume mutu azolia banini bafruit mutu azolia kitoko me na Afrique omona ke yango toomona bato omona mutu asida vraiment akonda makasi me awa pe bazali awa bazali ozomona mutu yango sante makasi okondima kutu te sante please soko oyebi tomoni ka libanda oyebi kati te olobi nini ke mwasi kitoko mobali kitoko nzoka aza deja mutu apola aza mutu se abeba kala
yo ozomona kaka mobali na nga, mobali kitoko, mobali bobilinga oyo bandeko. Olingi komona mwasi ya kitoko te, olingi komona mwasi ya sima te, olingi komona mwasi te oyo asalama penaki aza rombo basala lokola guitare. Olobi te mwasi oyo ye wana ndeko na nga ya mobali. Oyebi te eske kitoko wana ya libanda za nango mwasi wana yango eza kitoko akati. Yo koma kopona basi lokolo ozopona madeso, lokolo ozopona fumbwa, lokolo ozopona soki biloko akolia ke oyo yango te. Okoma kopona basi bongo ndeko mama okoma kopona mibali ya kopona esiko kende pa nzambo bondela nzamba lakisa yo mwasi nini mobali nini ngana koye kolinga soko zaidi ana relation moko ebebaki ya mibale obondela nzambe mokeno liso na loyenge ka wana okeno kaka na loyenge wana kaka okeno kaka na loyenge wana ozomona bandeko yo zika loyenge kaka oke kaka boye tozokola na âge pardon tozokola na âge me ba ebele baokola na âge baokola na makanisi te moto asilisi relation abomi relation kaka lelo lobi akomoka eluka relation mosusu na Facebook lobi akomoka eluka relation moko boye soki balingi kaka mbangu oasocie no mpe nzambe na kati te oyo kaka lobi relation mpe umeli te uswati alingaki ndoki oke koluka boye okutu tala mwana mwasi oyo baye kosale makambo mabe baye kokute wapi baye kokute na cimetière se basale makambo mabe epai ya moto akufa pona nini alingi na Facebook naza na lisolo moko so babetela nga pa grand tia na Angola jeune wana pena bakutanaki na église jeune fille ya kitoko mwana kitoko soki ya 19 ans alingi mobali na Facebook nzoka mobali wana aza na ye ndoki moto ya deuxième monde ye soki alingi ka mwasi tindelanga foto kanga foto boye sala boye zongisa boye nzoka azodomine mwana wana aye kokweya maladi ya liboma azwi maladi ya liboma mwana komi koloba azomona kaka soki alali mwana mobali wana alamuki mwana mobali wana alali mwana mobali wana abombi ayekoba fona bimisa aye koyebisa baboti na yeke nalinga mwana mobali mwana na Facebook tala kutu asengaki nga bafoto sikoyo nakomi kaka kolota ye nakomi komone meme nalali te naomona ye kaka meme tozosola te naomona ye kaka akoye bamona boye mwana mbama komi lokwa liboma église bakimaki ne mbango na église ya badelivrance badelivre basambelili ye nzambe mwana wana abandi kozwa mwa kimia me mutu mpenza ekendaki mutu ekendaki bandeko mutu ya mwana wana ekendaki tala makambo aboye bana lelo awawa bato bakomomona loko eza nango normal relation partout okosa relation na yo partout même na Facebook même na Instagram même soki wapi bolingana na bino eza problème te bandeko likambo nde ya état d'âme eza wana na kati likambo ya état d'âme mutu wana ozolinga za nani mwasi wana za nani bandeko bakarishi kase babimi na mokili bademo se babimi na mokili masolo ebangisa mama moko oza wana libala se obe libala ekufi yo bandeko komona na oteke na kende nde eza bepe baomona ko akomona nga pe balinganga basi ebele tosaka berere oyo outi koboma relation oyo kokana na yo te kokana na mobali wana teke akomona makama omone ya te yango mingi baoke ekuta na baproblème memi batata ya boyinga toboyani aomona na osasiko oyo aleki ekutu okeza o aleke pe na état d'âme aleka ye pe na bavie de prière aleka ye pe na nyonso na kimwana nzambe bosoka aleki kaka na nzoto aleki kaka po omoni kaza mwasi me oke ndoki oke muto misala mabe ozomona teke vie na yo moto ezoke na danger vie na yo moko ozobebisa yango bandeko tanto ozaka mike toyebaka te yango nga nasenga nzambe asunga bana na biso nzambe asunga jeunesse ya lelo ezopesa pasi jeunesse ya lelo bandeko ezopesa pasi jeunesse ya lelo ezopesa pasi makasi tala bana bamama kutu baokelinga na bafacebook ebongo bana
bana bakomi kolinga kale alaki omona po moto alinga ekolo biso bato ya mangala ozobanga bato wana bamalien banani biso na baafriki tozalaki wana do ntango omona kaka bato oyo bamalien osoki bata wapi osoki ozobanga bango ozobanga biso papa na biso azalaki commerçant omona kaka bamalien bato wana banigérien bazoya na lupangu mpe tozobanga bango so balati banzambala na bango wana tozobanga tomona bango kaka bango nyonso batakisi me ane motakisi te me lelo makambo wana nyonso esila nango kobanga wana esila mutake kolingane meme ekolo nini kutu boke kaka otie pe na priere te eloko te olingi mutu na yo nga nalinga nanga ekolo nga nalinga nanga mobali nanga boye batradition eza différent bandeko toboyi te amour sa frontière bible pe yebisi biso nde bato balobaka libala eza kaka teke nzambe oui soko asocie yango na nzambe ok nzambe akotindela kaka mutu oyo ya yo akotindela yo meme aza soki mutu awapi meme aza na ye soki aza soki ekolo nini me etako asosiaki na nzambe nzambe akosunga yo nzambe akopesa yo mutu kaka oyo ya numero sapato na yo me soko asocie nzambe te na relation ezala moto mboka na yo ezala moto ekolo mosusu ezala moto soki ya wapi ezala mundele po lelo bato pe mingi bakanisaka bikindoki ezaka na baafrikain mindele pe baza na moto mosusu aka te afrikain makambo eleki mabe nga nake na nga na boka mpa mundele pe bandeko mundele pe combien de mindele baoboma basi na bandako combien ndeko moko ya mwasi bauta koboma ye awawa na mboko ka ya Deutschland awa balakisa nga ba video ane passé mwasi wana bakabwani na baona mobali kende na vino nzoka surtout kutumia bango mindele koboya ete ata zo monto parce que koboya ete soka za ya mabe koboya ete po akosiliso mopepe mwasi wana mobali akotela ye na ndako asenga ya tuni boye na boye bana mama aosola mikolo na papa moko boye na boye aya kokotela ye aboma ye mutu abomi deja mutu aza ndoki po mutu aza ndoki ta motema mabe ta oboma mutu ndeni meme ezuwa yango kuta ndeni oza motema mabe oza na bamilimo mabe bandeko mokili eza na makambo ebele totalisa bana tolakisa bana bavaler ya nzambe tolakisa bana na biso toyoka bana na biso soni teke olingi obanda relation moko ye meme ozosango lokola je nzambe asungaka bandeko meme mwana azozwa onke nzambe asungaka kaka nzambe alinga mutu asocie ye na makambo na ye soko asocie nzambe na baproblème na yo okomona loboko na nzambe meme kuto sambelaki na oka na ndenka ya mokeka ya boye napesi bino exemple na ngai combien oyo bato ebele tobala na bango baserie moko bakabwana ebele bakabwana yango ezalaki libala ya distance mobali akei azongi bato koloba boye me tellement nzambe azalaki na centre ya libala na biso nzambe asalela biso ya minene nzambe asalaki oyo asali lelo nga mpe naza awa na bamboka oyo bato ebele batielaki nga bakali bato ebele batielaki nga meme na bafamille oye kutu aza boye bapesaki nga bakombo me nzambe wana alobi na oyokisa bino soni lelo ngai oyo na mobali na nga ndako moko na bana na biso na ya voyage pe eza teke na ya voyage ya kokatakata ya makolo no na ya na bana mbala moko tango kutu nazosala nga moko esimba te me nzambe alobi okolongwa awa nzambe alongola bato humiliation nzambe ayebi kolongola bato na humiliation nzambe ayebi kotombola motu me soko asosiaki ye nde ya kotombola yo nde ya akolongola humiliation wana mokili ebambaki yo yo moto oza humilie lelo ozomona ke naza humilie kutu nde eza wana bato bakoma olobelanga mabe soko osengi volonté ya nzambe te okozonga kaka na humiliation wana
okozala kaka humilier chaque jour na bomoi na yo ti okoya koza desi okokoma desi oye koza ba désespoir olobi ke nakobala pe su te misu pe toyoka pe amibomi po amonene esengo na vi te foko asosie nzambe na makambo na yo nyonso kosala asosie nzambe bandeko fo to asosiaka nzambe nzambe aza nzambe ya nyonso ayebi pe nyonso amonaka pe nyonso ye soko asosie ye okomona bolamu na ye okomona bolamu na nzambe bato lelo balingi koasosie nzambe te na baproblème na bango soki mabe ekomeli ebonga komolela yeswe 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 engaye ekoma lokola nzembo oyo bato banda koyembela biso soki mpe bakunda sista so baneti bayembango lubokelaka libunduza tosambela nzambe katuka mono kizei nzambiko mutango pasi lukaya yeye fuide tata nzambi unsadisa na moto ayebi kikongo te elobi nini nalinga monoko mboka nanga makasi me nayebo lobango peza bien te naza pe na ba difficulté me naosenga nzambe afongola nga mémoire nayeba kikongo mpo nalinga kikongo nalinga kikongo makasi koleka français koleka anglais koleka dutch mpo yango na nde eza identité nanga kikongo nde identité nanga donc kikongo nalinga yango makasi bandeko yo moto oyokaka langi no soni ka okangama na ba français oza français te français azala na fiere a français ya koloba français po aza français yo pe foyeba monoko ya mboka na yo wana ezalaka entre parenthèse po tomona ba réalité ebele bato ebele nesika aloba monoko na mboka olobela bato bakikongo baportugais alobela bato soki baminoko nini aomonake wana nde monoko ne te yango te toloba toyekola balangue ebele me ya biso pe toyeba yango nzembo wana elingi koloba nini babengi bango eza na ntango ya noa babengi bango boya balobi longwa kuna tokoya te ntango mbule ye bali babandi omona pasi fuidi tokufi tata nzambe akosalisa biso c'est trop tard eza pe na bato ebele balinga kaka soki sa amoni deja mabe amoni deja pasi amoni deja eloko moko vraiment makambo so bazwa yango pe exemple pa baninga bandeko tokolinga kozalaka te oyo babengaka teka diamona ane eza nete ba Saint Thomas donc Thomas penza batoma balinga bamona nano soki amoni nde andimi soki amoni te akondima pe te makambo mosusu esenga tozala batoma te bandeko ke yesu alakisi ye pena ketala ngai yo maboko makambo mosusu Thomas azwaki chance wana me yo mosusu okozwa chance wana te ke yesu pena fo amilakisa makambo soka ndenge ozoyoka pa baninga boye otali bobi tikanga pena azwa part na nga eloko balobaki yango deya na Facebook balobaki yango na ba YouTube bamama YouTube bamama YouTubers bafandelaki yango balobelaka yango bakolinga na ba Facebook okolinga na Facebook mpo ekomi nzela bato balingana me tia nzambe na liboso talisa nzambe kozala presse te bato baza presse pe nzambe na ngai nzambe asunga bandeko yango balobi ko omoni esika na so esi olongwaki wana olongwe esika wana deja omonaki deja se kokomi na somo nango me soki nano okomi olongwe na esika wana te oza nano wana oyo ekomeli o nano oyebi te so nini ekomeli oza pe na somo nango te babiso oyo boye soki bazongisi jeunesse nazaka na makanisi oyo lelo nakoma nango nde nakoma mama boye bandeko na otambola seke na otambola bien bamakambo mosusu tosalaki na avant tokoma bamama bamakambo mosusu banzela mosusu tokendaki banini banganga te banzela kaka jeunesse kaka boye kaka nazalaki jeune fille nazalaki natambola pe na lolenge na nga oyo eza ke nazalaki mwana nzambe me makambo mosusu tellement nano ekomeli te nano moi te lelo eza différent lelo eza différent na ndenge tokomi boye bonzambe efandi omona ke okomi différent okomi koloba nga lelo se mokili ezongi seke na otambola bien seke na kotambola be bandeko
siko bato ebele meme bana na biso mona ozoteya mwana boye te mwana meme biso mpe bamama bandai koteya biso me ozomonaka ntango mosusu tikanga yo moko na te wana ntango mosusu otasalaki yango me yango balobi bandeko moto alingi kaka mona oyo ye moko amona nde akondima me eza mpe eya moko na mbutu eya mpe na bato mosala mayele eloko ekomelaki moninga abi ngai nalingi ekomelanga te nalingi nanga ekomelanga te nalingi ekomelanga te omona mpe ekomela o te ekokomela o mpe te me soki yo moto oza wana olobi ke oyo ekomelaki eza ye eza na makambo ebele toloba yango ekomelaki wana ye te bonga me tosengaka nzambe asunga biso na nyonso tosenga nzambe asunga biso bandeko tosenga vraimen nzambe asunga biso tozomona makambo ebele totika tosisa na koyoka audio ya noko na biso soka amonaki mpe makambo nini vraiment tosisa koyoka audio ya noko na kati ya nzoto soki nga na lokotaki ka mbongo wana lobaka eza yanga eza lokola basombi plein me moto asimbi mbongo wana bango balakisi nga $100 ozalaka mayele po a chaque fois ntango totinda babiloko bato bamona ngo neti maseki moto mosusu azomona ngo kaka neti baje mais eza baréalité alinga beta mwa témoignage na ye alokotaka mbongo toyoka tindelo mama na biso nido nde tosololi mpo monaka eza baréalité ezosalama soki olandi yango quand même ocomprendre oyo bazoloba mwa moke moke ocomprendre eza vraiment réalité esalami nakoki kopartage mwa mokie expérience oyo nakoki kopartage mwa mokie mwa témoignage ya vie na nga moko fi oyo province oyo azali na province oyo nga nayaki eza pembeni Lubangu na Namibi eza pembeni Namibi azali pays mosusu mais Namibe place oyo esalami eza province ya Angola bo confondre yango te Namibi eza pays mais Namibe eza province ya Angola nasala voyage kolongwa Luanda ti Lubangu première fois nanga nakenda na mboka wana na province wana nazwaki bis po babis na biso ya voyage ezalaka mpenza kitoko mati na biso oza lese kitoko makasi nazwi bis tobandaki koya totamboli boni boy na banzela ndenge tokendaka bongo ezala na balie moko bato bis etelemaka chauffeur afrenaka bato bakitaka basali mwa bapetit besoin nsima bomati tokomaki na mboka moko boye na kati ya zamba bis etelemaki biso nyonso tokitaki moto na moto akitaka asala petit besoin na ye tosalisali na komata na biso ntongo tozomata bazopesanga balakisi nga $100 na kiti onga navandaki na se $100 ekwei wana bayebisi nga mwana wana bapapa mikolo aya na bamama mikolo mwana okwesi mbongo natali $100 nabi te eza yanga te babi te eza mbongo na yo eza mpenza ya yo nabi te ngamu nakwesi te bainsiste kaka eza yanga nabi rien nga place natie mbongo toyei kokweya te eza yanga te parce que ngai na bango basantaki déjà différence po moni biso bakinois na bato bamboka wana tozalaka na différence bayebaka ke moto aza mopaya bayebaka naboyaki mbongo wana bandeko na ngai na ye tocontinue voyage mbongo wana moto asimbaki yango te na kati ya bis bato plein me moto asimbi mbongo wana bango nyonso bazwaki yango te ozalaki lokosoka sokei ti tokomi na kati ya bamboka mona moto azokita place oyo akiteli bandeko na ngai zamba omona donke omona ta ndako te mozotala me moto akiti awa sikoyo avivaka na kati ya zamba oyo to ndenge nini bato bazokitakita ntinga mpe nakomaki na kati mpenza ya province oyo nga na nde kokende na kiti na ville moto aki kozwa ngai ezali mobali ya grande sœur aza mpe paster baza mena na Londres na Angleterre ye moto aki kozwa nga ntango aki kozwa nga na rencontre histoire ate bof ta na bisi ndenge toye mbongo mo bazopesa nga wana $100 na biyanga te me bao bazobaka
mezale yanga te na ozwi yango na bite na zwi te eza abeya osali malamu jusqu'à ndenge nayokelaka yo ndenge nayebeli yo ndenge se comporta continue kaka boye parce que bajeune ebele lelo bavi na bango ezowumela te bavi na bango ezokoma mikuse likolo ya kotambola maboko milai kosroke kobotola koyiba yango mbi bajeune ebele bazokufa lokola basoso nzoka mbongo wana ndenge babwakaki yango wana soki nga nalokotaki kaka mbongo wana no bazalokola basombi nga ndenge bakiosplike nga mpenza sikoyo c'est-à-dire ntango yo ozwi mbongo wana basombi yo okende okomi okufi omaladi mona bato mosusu bakufa maladi moko ya mokie boye tocomprendre te akufi kaka boye baliwango ezalaka bongo mbula mpe kobeta kaka ebetaki ebomi bato yo mpo okei okufi kaka bongo me mingi ezalaka maladi mwana moto abeleka maladi moko ya mokie ote moto avoyageaki akomi na mboka wana abeli kaka mokie tocomprendre te akufi basombaki ye deja donc sona lokotaka mbongo wana eza lokola basombi nga soki lelo moto abongo akufi mpenza toleli oyo tokokunda yo me okobima na kati ya bazamba bakomisi lokola esclave na zamba wana babokolaka bangombe basala bilanga donc okobima mpena lokola na bomoto boye me oza esclave na bango bambo esalamaka sikoyo kuna yango na beti histoire mpo comprendre toleli yo okufi tokundi me kuna obimi mpena moto mobimba ozovivre mpenza boye ozovivre me na kati ya zamba oza sikoyo esclave na bango ozobokolela bango bantaba bangombe ozosala bilanga ti mokolo mpena nzambe atya mpo na yo mpenza ekokoka nde okufi mpena disparaître olimwe eza makambo ya solo donc so nalokotaki mbongo wana yango nde ningaki esalamelanga ozomona ndenge ezala eza makambo ya blaki te na bamboka oyo totamboli na ngola oyo nzambe azobatela biso ti lelo tozovivre boye mpo toza maboko milai te bandeko toyoki noko na biso toyoki na bokebi nyonso eza bahistoire vrai eza te ke moto afandi ne kabo alobi nasala baaudio mpo natindela bamama youtubers mpo balinganga makasi eza eloko motu amoni eza batémoignage ntango yo ozondima ke mokili oyo eza kitoko eza malamu ndima mpe ke mokili oyo esi ebebi mokili eza mabe bato ya mitema mabe baza ebele kondima kaka bolamu te poto na mokili oyo makambo eza mibale malamu na mabe mokuse molai saison eloba nango mama na biso mari mesama yembela biso toza na basaison sèche toza na saison de pluie ntango ya moi ntango ya butu mwasi na mobali likolo mpe na se mabe na malamu nzambe mpe satan donc makambo eza mibale yo moto omonaka kondimaka na malamu ndimaka ke te ndima mpe ke mabe eza fo kondima mpe ke mabe eza na bajeune fille ebele azolinga kaka elinga akeka kolinga kaka na famille moko ayenga baokanisa ke soki oke olika okota na famille moko baza riche famille moko bato bata mbongo nde famille bata mbongo eza na kindoki te nde famille bata mbongo mabe eza te nani ayebisi yo bato balingi te nga nakelinga mobali wana aza na eloko te linga mobali na yo bobandi na vi na bino ya pasi ata na vi na bino ya normal me soki aza mobali na yo nzambe akosunga bino lobi bozwi yango nzela moko me bato balingi lelo mobali oyo azosala bavoyage mobali oyo akendaka deja azongaka akendaka asalaka bazongisaka boye ezala ya yo soki eza ya yo taza mpe mobali malamu soki aza ya malamu te demo moko boye baliaka ye na mboka mo boye pa lokotaka 100 € après kuna na mboka na yo okekutana na ye mobali azotambola bato balingi lelo mituka bato balingi lelo babiloko ekemba mobali ntango olakisa pena mobali na ngai ye wana bandeko ezala ya nzambe ezala ya nzambe bato lelo bavoiture ekoma nango bacercueil bato balingi kaka bafacebook oyo tozomona bato ebele lelo mabala ngo bakumbiselaki bato basali bango mabala bakafukafu lelo tala bamaso tokomi koyoka ya baariashu ya banani eza pasi
omoni ke nalinga ye kaka nalinga ye mpo na fami soki ni okomi na ndako okomi omona makambo ya ndenge mosusu okomi omona no bambongo te eloko tokomi koya lelo ye na lisolo oyo lobo ye na badistraction moko ya buzoba koya kodistraire bato na bareseau sociaux so boza bandoki bino nyonso tookomprendre bino te bokomi koya kodistraire bato bamasolo ezanga mituna makolo bamakambo kuta eza so epesa so sansi kuta oya kolobela yango ata te po tookomprendre bino te so boza bademon. Nani anga alobi ke mobali kafa azalaka na mbongo? Nani anga alobi ke foka mobali azalaka sende boko obanda pe mobali ya bamemi o na poto don bandeko so tobi tokota badetail bamakambo ya riachu otoke musika video na biso ekenda kosila eza pasi bamour intérêt tala esika ezomema bato bamour apressé bolingo apressé tala esika ezomema bato balingi koyeba su te ke ndenge eza bo mobali nango be mobali avi nanga te ozomona kaka nakende kaka mpo omona ke na oyebi te soki wana okomata cercueil oyebi te ndako wana soki mokomoso okokenda ndako wana olimwe na kati kuna obimi lisu te po yo olingi biloko ya minene olingi bato bayebani olingi bato oyo ya mobali ya kitoko ya mbebo ya rose okolinga na pede olinga toyoka ngo mingi mwasi ake koteka mobali kuna bimisi babaza mwasi ye wana lati akesala banini na bavili kuna mpona nini osengaki nzambe te oasosiaki nzambe na makambo na yo te fo kokeba bandeko kokeba fo kokeba bahistoire oyo ya bafacebook eza ebele bandeko baaudio eza ebele bamakambo ya bafacebook oyo eza ebele mibali ya kolinga na facebook mibali ebele se bakufa na bango facebook ndenge eza wana omona moto akufa facebook nde eza kaka bakanga na bango yango tobeti kombona okuta bafoto ne makambo nyonso yosko nini ezolakisa yo kende eza wana moto wana aza moto abomoye po azaka na facebook nini ezolakisa soki aza mwana nzambe po azaka na Facebook wana nukubiso moto oyebi te soki moto kolo nango pe soki aza na misala ni toyebi pe te asala wana na intention ni toyebi te donc nzambe kaka asunga tozosalela ngo me tellement tozokoasocie nzambe na bisika tofandi awa ya noko moto na biso pe awa toyebi kaka te soki nyonso yani me tellement tozokoasocie yango na nzambe kaka sunga po soki toasocie nyonso na nzambe aosunga biso bandeko tokeba ko totambola malamu bandeko totambola malamu mokili esi eza ya kobeba bato babebi bato baza so malamu te mokili ebebi bandeko fo kosambela bandeko tosambela mingi bandeko tosambela mokili eza ya kobeba makasi diable atelemi makasi azoluka banani ka oya kodevore so tokokangama na nzambe te ekozala pasi vraiment bandeko nanga na sepeli makasi na souhaite bino badimanche kitoko elongo na nkolo esi masiya nzambe alola mona bino abatela bino apambolelanga bino esika nyonso bokolanda video ya ndeko na bino Mimi Selunga badimanche kitoko elongo na nkolo esi masiya pe lobi na souhaite bino bon début de la semaine nzambe alola apambolelanga bino abatela bino bosabone bokomante na video ya mwana bato ya nzambe Mimi Selunga na bino yeyo awa bosabone bokomante bolike video nzamba kopambola bino wana tokotani na piesi mosusu soki Yesu azongi te tokoya lisusu na baconseil pe mateya na biso apete po yango nde makambo nyonso ekoleka me liloba na nzambe ekotikala seko na seko na sepeli na bino pe nalingi bino makasi bizu bye bye.